Mais là, il m'a raconté. Attends, m'inquiète. Il n'a pas passage tout ça. Il n'y a rien de spécial au Navanda. D'ailleurs, Natala Ranante. Bah, $200 au soir. Natala. Nini? Bah, $200. Nazo pas né. Il est filmé. Non, ma bonne. Il est mon collègue patron. Il y a une formation. On a l'eau. Mais bon, bon film, ça, on a $200. On film, Andé. Adam Gag et Simba. En so, on y a tourné à peu près $200. Chéni. Belle télévision. Maman, on est là, monter à SB. On t'a quoi ça ôté? Ah, monter à SB. Ça va monter à SB. Nabi, bang. Presque la chaîne est belle ça et comment vous battez ça bambon point à partir il y a SB. OK. Oui. Bah on a 70, 60, 40, banini. Surtout même si la bisala bimimba mon esprit on dirait à Hollywood. Au pesi mbongo boy pas mutake futanda. Allez, bah qui bah wana. On va penser moi bah jouer avec $15, $10, $20. Parce que c'est le moins bien au monique si la bisala sala nini aya ne lo mo boy il y a bien aux intérêts pour la moutinho sur quoi. Voilà. Bilan, il y a théâtre d'abord na comportement et ça vraiment négatif. OK. Ouais. Comment ça expliquer? Non, par rapport, il y a Batumususu, créer un système où il y a que tous les familles bisonyonso. Tous les bisonyonso liboke, mais les autres comment ya panzana. C'est pas arrivé. Oya comment muta oyo, oya comment mutu ya oyo, oya ko ya retourner awate, oyo pe ya ko ya retourner ngambo te. Donc comment bon, comment kumisanga, oza moins loko. Et voilà kumisanga, bacha on a filmé. Donc comment pensa bien te oyo presque comédie nyonso a réfléchi ça a déplorer na comportement wana sokinga fâché na tumbolaka na provokaki muto tangi kombo natanga kate na gira déjà ngana gira déjà natanga kate ngana tanga kate parce que donc as boloko oso linginga na lingi yo soki na monike yo olinginga ite tant mususu ngana ko poussa na vers yo parfois sozo sala ta sembla et olinganga mais lorsque obimisi maloba na munokono bogende ko yebisa ye fâché ke boye siko yebisa ngano sané na bibendi nzoto na comprendre que oui la personne n'a pas été hypocrite à lobby à tenir maloba OK c'est que il faut garder position nanga ba collègue mususu wana ba mbelekete jazz wana ba kenda ko kita kuna ko lela soki $10 soki nini o ba bungisa o ba mo bazali voilà vous comprendre ngana ba ngote ngai teke collègue na moni ki o ngana sali yo mabete na sali yo logote mais pourquoi o koki ko tindela nga ba message ya boy dans ces cas c'est qu'il n'a pas eu ba précaution il y a liboso kombo no supprimer na tangate on comprend divergence mes attentes et propulser à Moussalati. Mais lorsque Ndeko a eu décision que te ngaibo ete enga robon sa mutu te nga mutu pa ya osenga pardon te wa ya bilongo nyoso nga na yoka mato inanga na nenga chombo siko na yokango zo pa na robon sa te nga mutu ya osenga pardon te nga na koma oluka osenga pardon te nga be na vanda na coin nanga na zo ba décision wana yo moni ke émission atatu salino 6000 émissions soki non to bongisi te ndozo senga na ke pourquoi to ko bongisa te na kotanga ka kombo te soki mutu alobi kete ye moko alobi ke fâché ngambo na bandaki makambu mais na moni ke na sa nini na longa na makambu wana place na lobi ke je suis partant c'est par là mais la télévision mankaote ngai chaîne oyo koki ko mankenga de vanda ka boyi et ara top vision
Boloko officiel, bienvenue sur notre chaîne. Merci de vous abonner, merci de liker et merci de partager. Dorcas Bolokoko, Gauloise Abakouko, je vous aime tellement, tellement, il y a trop. Abonnez Nangai, Baoutou Bandaki Nabangona 2023, Tokotine Bino 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2024. Donc, Tolingi Bino Mingi, Bagoloa, Bagladiator, surtout les Abakouko, on vous aime, partagez cette vidéo et likez et commentez. Dorcas Bolokoko, Oya Bino Bolungara Mingi, Yeyo. Merci Mingi, y'a les bons boutons Finikou Europe. Sam coucou le nécessaire, Mouté Mayame coucou. Et merci à Hervé Mikaï, l'homme à battre l'ingénieur, Papa Nasouraya. José Maké, c'est Vicky Toko, Nakacha. Paris wana ya yo yango yo mama zozona Inde ya biso mo wa solo la kitoko mère wana elimbizi hymne national soro monia na lati lineti ya bien montre ya bien et la grâce ya mama wana elimbizi hymne national mama Yvette Pemba. Maman Fima Yemba, on vous aime, maman Mekiungu, on vous aime, tout partager vidéo, tout liker. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Faché Kalombo. Le président, au Bétané Masolo, et minimum mingi il y a 2023, et puis nous continuons en 2024, projet na examini. Il y a 2024, oyo. Donc le bango na hier, Roméo Mouchan, tu es d'accord avec moi? Au fond de la caméra, Bamoni Langa, Faché Kalombo, bonjour et bonne année, hein? Bonne année na Batutou. Bonjour, merci pareillement, Dorcas Bolokoko, et puis bonne année na Batunio, sur la occasion à Talabiso. Voilà, bonne santé. Nangolo Nzambe, donc nous sommes Nazabia. Très bien. Voilà, l'homme on a toutes nos questions. Oh, bien, on a besoin de tout nos pays. Alors, on a tout le monde, Babakouk, Mambo, Boloba, qui te retourne ailleurs, Azanik, à libre, le banir à vérité. Bon, 2024, tu as vu à l'homme de vérité. Si, si. En tout cas, 2023, on a eu les Kindengeni. Bon, 2023. Voilà. Donc, bilan, qui est positif. Voilà. Bien sûr que ça penza nenge to souhaita qui te nenge to lingela qui zalelate, mais comme on dit, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais, et les cas qui n'en bien, Faché Kalombo 2023, ça lit 3 films à SB, hein? 3 films à SB, et voilà, dans mon chaîne pays à moi, Moupanzi, Nzambe Abateli, Tito Komi, en 2024. Projet nous en 2024, au côté, Faché Kalombo, on a besoin de l'eau en 2024. Au Emosoa, Kakila Bifuna, Salé, l'eau, Morbe, Pâté, Monde, Pâté, mon client, surtout, on a biso artiste et comédien. Non, nazo visé kako sala marambo ya bien, il y a munene ou ka ningo lobi wana ke ko ningisa mboka mais moni projet penze za moi pas si pour muto ya vanda na télé soit YouTube aloba ke projet nangeza boye oyebi ka ba tant yo zo loba ba msu ba comprendre que zo penser ba zo viser boye. OK. Diable azalaka contre évolution à Batou. Très bien. Au monde a intercalé na babilo romo bien sûr que to banga été pour Bible loba résister au diable. Et voilà. Donc moyena loba projet pena boye. Exactement. Mais nenge ko lo pesi biso souffle de vie. To zali ane bandi to mona mambo ko salema. Ba surprise ezali. Voilà. En tout cas, ba surprise ezali. Parlons maintenant du bilan. Il y a des artistes et comédiens en général, il y a des tamboli. Peut-être que YouTube, on a Internet, bilan positif ou négatif? Non, par rapport, il y a bilan, il y a théâtre, d'abord, dans le comportement, ils sont vraiment négatif. Ok. Ouais. Comment ça expliquer? Non, par rapport, il y a Batumususu, créer un système où il y a que tous les familles biso nyonso. Tous les biso nyonso liboke, mais les autres comment ya panzana. C'est pareil. Oh ya comment mutu oyo, oh ya comment mutu ya oyo, oh ya ko ya retourner awate, oh pe ya ko ya retourner ngambo te. Donc comment bon et comment kumisanga, ozo moins loko. Et voilà kumisanga, bacha on a filmé. Donc comment pensa bien te oyo presque comédie nyonso a réfléchi ça a déplorer na comportement wana. Voilà pourquoi dans le bateke
na ndenge ya artiste bilan en 2023 kezaki positif non. Mais démarche ni ko ça qui a besoin une ndenge bozala qui démarche nini bino artiste comédien bozala parce que besoin ba kezana mutu mo ba bisi théâtre ils ont ba séparation côté na théâtre bino moko en soi so bo vandi et là on y besoin préparer ça pour besoin une ndenge bozala qui réparation à mitema bato to réparation ba comportement bato na habité so ça va hypocrite bon vivre on a bien la moi hypocrisie mais bozala moi ini so besoin la moi unité ou aller dans la paix tozalaki ini inka non lobi wana ya hypocrisie yango vent oyo ezalaki penza te voilà parce que moni ba émission mususu avant que tout koma na ba mambo yo ba biso ba fâché to bana déjà koloba que monde na biso to lingana raté mais au mona ba ndeko mususu ba ye ba contredire o te to lingana po ba on bazala moi 3-4 personnes ba coûte un placement ba mais la bière ba ke fête ba sani ba lobi que o te bolingo renia na théâtre or la majorité na théâtre to rebiki et bolingo ezati je comprends bolingo ezati siko ngai dans une démarche il y a eloko e banda depuis mambo lolo beza ya YouTube teza mambo atanga ba CD wana so ba nini ba cassette eza ya kala yuti pas ba vie ne kitaboui qu'on se le dise donc et uta kuna après siko na moment wana vent ya ba YouTube ba TikTok ba nini ba bloko vite chez alelo ezakité moyen ma be wana pena yebima ezakité parce que ngai na loba ngo parce que nazala témoin oculaire tant on nazala kati ya groupe ya Chico Pololo pe ya Sonam vous comprendre c'était en 2007 calculé 2007 tilelo vous comprendre en 2007 tozaki na vent ya nini ya CD comprendre na mona ba comportement nga mona vivra boye o musuto solana Pololo tel ça ba réalité atel ça biso monde na biso mo pe tozaka ko mona. Voilà pourquoi dans l'objet que banda kala va on a ti air moko c'est des limoué transition mo salami to yo ko na YouTube ça nini apparaître continuité wana kakande salami ya ba comportement parce que ngana zo temps le lobo ya ko luka ki ko réparer non réparer là on deni non réparer on te pona na ba nini on a ba biloko ya ko luka ko sala réparation na te so esenga tournevis so esenga nini so esenga tester so esenga ni donc na makasi wana te parce que bitema batu eza ya ko beba makasi voilà. Mais tu penses même pas qu'en 2024 il faut bon ça na batu bande ko bozara na ba bien en 2023 te moni année asika eza pour na biso to mona biso ba ime mais balobi 1000 ans eza un jour repanzambe on comprend rythme dans on moko anende to côté année asika elo moté changer na ngote caractère mutu mo bo changer pour na 2000 soki 24 elobe le côté ka baba ni sika mambasika année asika mambasika wana na munoko bandero bo bebana otamo esquisse siko na kobongisa pona année pour 2024 sala nini so inga na bongisi na mutu pona 2024 pour 2024 siko na suka na ngo e ya pesa nini soki to bongisi eza problème ya année te ils ont problème à jour c'est que et sengi to bongisa ko bongisa ça bien pour diable lingate batu ba sangana diable linga batu ba kabwana vous comprenez donc ce qui mutu a monique te akoki ko bongisa na fâché ngana kana déjà partant na mambo eza ya malamu mais so eza makamba mabe donc na repartant te na otala na misu mais na kokite lokwa na vandi bonabi 2024 on dirait na obanga 2024 na kene ko luande ko mo boy poto bongisa na so inde ti to bongisa nini na lokata belle télévision to bongisa ngana yebisa ko Dorcas Bolokoko ça pe moi mingi na yebisa ko Dorcas Bolokoko aussi longtemps nga fâché nazolo ba on a misu nzamba lola aomona ba émission tikalaka pour eza image sokinga fâché na tumbolaka na provokaki muto otangi kombo natangaka te na jira déjà nga na jira déjà natangaka te nga natangaka te parce que Dorcas Boloko oso olingi nga na lingi yo soki namoni ke yo olingi ngai te tant mosusu nga nakopusa na vers yo
parfois sozo sala ta sembla et olinganga mais lorsque obimisi maloba na munokono bokende koyebisa ye fâché ke boye siko yebisa ngano sanel na bibendi nzoto na comprendre que oui la personne n'a pas été hypocrite à lobby atinela maloba ok c'est que il faut garder position nanga n'habite so na ok mabi na loba logique ya ngwana na garder position ya ona loba ke ngapi na ndenge na ngana na mutu te na noko et puis naza artiste toi ba collègue comprendre ba collègue mususu wana ba mbelekete jazz wana ba kenda ko kita kuna ko lela soki $10 soki nini o ba bungisa o bango bazali ozo comprendre ngana ba ngote nga etake collègue na moni ke o ngana sali yo mabete na sali yo logote mais pourquoi okoki kotindela nga ba message ya boy dans ces cas c'est qu'il n'a pas eu ba précaution il y a liboso kombo no supprimer na tanga te on comprend cela na te na tanga te voilà ya moni na kenda bongo vérité et là on y va comme ça te ngana koki ko boya ko bongisa te toza ba ndeko na oloba bien awake toza bato to sala musala moko to ba collègue to sala musala moko divergence ba mes attentes et propulsera musalati mais lorsque ndeko a une décision que te ngai boete enga robongsa mutu te nga mutu pa ya osenga nga pardon te wa ya bilongo nyoso nga na yoka matoi nanga na nenga chombo siko na yokango zo pa na robongsa te nga mutu ya osenga nga pardon te nga na koma oluka osenga pardon te nga be na vanda na coin nanga na zo ba décision wana yo moni ke émission atatu salino 6000 émissions soki non to bongisi te ndozo senga na ke pourquoi to ko bongisa te na kotanga ka kombo te soki mutu alobi kete ye moko alobi ke fâché ngamo na bandaki makambu mais na moni ke na sa nini na longo na makambu wana place na lobi ke je suis partant c'est par là mais la télévision mankaote ngai chaîne oyo koki ko mankenga de vanda ka boyi et ara top vision ya boss Yves Lubamba po oyebi vent tozala nango oyebi wana le chaîne ebimisa toute une génération o bandeko lelo bazo bosser ba travailler baza pe na ba site mususu zo tanga wana o comprendre donc chaîne wana ndenga na koki ko regretter to na koki ko raisonner mais loko appelle boss Yves Lubamba aza toujours ala ba projet na ya zo sala ya makambe belé je ne peux pas dire que na ko regretter mais ce que ça ko penser chaîne o mankenga ezaka top vision mais là mangakote attends m'inquiéter na ba passage tout ça il y a rien de spécial au nga vanda ka bona d'ailleurs na tala kanante ba $200 au na tala nini ba $200 na zo pana il filmé na maboko na il mon collègue patrona il y a information on a lo wa de bébé information biso bon to wa patuna ya ba communication bon film ça on a $200 wa film ande te wana me ba ada gage simba plage ne ba sala bino so ke en so oyo tourner ba peso $200 chaîne belle télévision mama wale na ba monta ba SB ntako saote monta ba SB za ba monta ba SB na bien bang presque ba chaîne belé za wana et comment ko bakisa batu ba mbongo point à partir il y a SB. OK oui je te dis vrai ntako ça na yote ba wana za 70 ba 60 ba 40 ba nini surtout même c'est la bisala bimimba moko bon esprit on dirait à Hollywood au pesi mutu mbongo boye pa mutake futa ndako allez batu ba yoki ba eko wana ba on va ça moi ba jouer ba $15 $10 $20 est-ce que et c'est le moins bien au monique si la bisala sala nini aya ne lo mo boye ya bien aux intérêts pour na mutu nyonso quoi voilà c'est ça donc des ça on a te mutu a ko sauter besoin bien en côté descend na lobi na ok ngai na on niata côté wana to lobi na mamba ko tourner so ngende ni na on niata te mais nde toza awa monde toza atati lelo de to sa no émission boy ba information il a rabiso na ma tori bon temps ba bavanda bo baloba ke ba ozana batu entourage anozo kansa ke ba lingi yo
te balingi yo te oyebezaka po ani mutu aza pembeni na yo mais en même temps akopera na mutu mobo otamsu yo sola na ete na zwaka makambu sikoyo ezoleka wana ba réalité nyonso ezoleka abeta ango mo place balobaka ke te ba vrai barapena nke zo comprendre si on ba information isa ani comment on bisa pe bijou la reine toi na 2024 moi non témoin moi Nzambe bijou la reine rolimbise na problème ni rolimbise na problème neti ni oyo nazala ngo vous avez un problème te ngana na problème te na problème te na problème te sauf que na vie il faut que ba oyo zali parfois ça moboye ba par rapport à ancienneté mto yo koma kolanda na sima oyo koma kolanda oyo koma mukala na ye ta mususu yo na tamoko bozalaki oaki makambo bato bano respecter yo ozo comprendre mais moni pena bu ezao bakomi ezao ateki bokulutu teki bokulutu piu aye pe olobango parce que ngata on entend lango na mona on se dit bassesse so mutabongo aza mutoto bebani na ete mais na otala ka kete o na koloba mahamunete oyo obina mampanga obina mampanga a se respecter te voilà dans ce sens là ndo moninga na loba émission moko so ipe dans aleka ki bona ki ote ayebinga te abe bulletin ayebinga te mais na yebite o ayaka na bosengi ta na ofuta na bosenga ya vandela kiti na piu ba mama baye ninga yepeza oh bona so ayaka na ndaka nani abe bulletin siko na bosenga ya vandaka na ndaka nani yeyo vous êtes dans votre voisin te mama na ndako bat bayebi batonela ngo ba filme mususu opoto o nini o kutute o kutute ba artiste bayebi aya wana sko ayeba ngatendeni mais muto e bato nga buke kiti te à l'époque peut-être aux arabes nga buke kiti ndoto mikiabi na igate na saboui 2020 ah ça fait combien ça dit 2023 awa ngana ebinga ite so neti mutu pa ebinga te ngabe na oyebendeni oyebinga te ah mukala do to beta masolo ngana za artiste na mukala mutu te donc siko to vendre la ta obeta masolo mukala te comprendre mukala faut lisolo ne ba beta on peut pas na e mukala voilà merci beaucoup et merci à les bons bout vous venez ku Europe Faché Kalombo et ça fait vraiment longtemps plus na ya mingi na baba coup dérangement pour la vérité Faché Kalombo qu'est-ce qui se passe autour de yo na SBT et là on est isolé quand on a présence à Faché oh comme ils ont bon l'homme ba comme finga même si tu beba na Faché mais Faché mo eba dit que abeba na sila to mo bangira mo mon elo to lo ba mettre fois il faut battre kangaka film tant on va benga mutu wana c'est parce que ezo singa profil à mutu wana très bien soki esengi profil à mutu wana te ba benga kaka non moni soki otali ba place ebele oyo beka mapoza pozanga na film eza ba place esenga ki fâché à azala soki to bani na film à blocage au mona ke et c'est un garçon moro brigand azala mobali Aminata son père ozo comprendre talande jean wikindaki moni ke senga kinga bo siko na ba film o na minute oyo a osala et sengi na no fâché te des problèmes yangwana mais non et puis place nini lobby ke SB rubenga lisusu fâché te OK très bien on a parlé na biso Dr. Robin on a minute industrie moko industrie na biso tozana on a minute ezo sala fierté musa na biso ya Congo zo comprendre oye benda ka ba artiste ki ndako kundola sina ba fin fond et pesi bango babi était babi lumière babi c'était mutabenda ba artiste ça te tazati
à part Beckham yo mona ba artiste balika na SB so ta la film à SB mona ba innovation zo ya nanu ya ba visage vous comprendre c'est ça ya omoni ngana ba début na loba ki SB si la bisalu na ba cook en tout cas ba ebo panzager ba to panzager basala ngo bloc cadenaté bango ba panzager donc ndeko nyonso yo sala musalo yo ya ko exercer cop na yo na SB. Oui, on dit esprit wana désolé ça peut si la bisal ba trophée on comprend voilà mais les comment to kota ba trophée ba téléméli ba lobi pourquoi si là à remettre trophée na pas maman Olive il fallait pas ça trophée na pas président Elombe il peut être d'accord il fallait donc c'est pas président Elombe netinga na monaki dans le trophée wana kopé sango et sengaki komata penza na notoriété moko boye makasi moni neti ozui maman Olive Lembe Kabila voilà déjà la première dame honoraire ya mboka na biso déjà isa étage asuka c'est bon étage asuka voilà pour ngana bana ko mona deux personnes soki maman Olive té c'est le président Fachi voilà. Ah, ils ont Nabi, trophée et outil Mboka dans la Bible. Nabi, trophée et outil wapi. Et outil Zambie. Zambie za Congo et la province à Congo. Pays Moussous. Pays Moussous. Et travailler comité RDC. Donc tant que l'oreiller na Mboka, numéro 1 Mboka c'est qui? Fachi Béton. Siko. Bon représenté. Au moni ndongo lobi ke batu balobi il fallait akende et pas ya kokodiko na biso na loba ke na respect belé côté wana na toucharaté Elombe Sukari. Oui, c'est tout à fait aussi normal. Ya okende ko présenter. Mais on les a parlé na bango. On sait pas qu'est-ce qui se passe. OK. Vous comprenez parce que si la bisalo aza maele ayebi magambo osala voilà on sait pas ceux qui partent au salon on après waneza na lingaka kokota kuna te poza parler même na boyi même si la bisalo benga ngalo bananga qui est fâché non tu as mal parlé parce que pourquoi tu peux toucher na personne qui est Elombe Sukari voilà. Donc là je ne peux pas voilà mais ce qu'on a olobela na sens yako ndenge mboke zaki représenté du côté cinéma et pas il y a Sila Bissalo numéro 1 en Mboka na habité ce nom l'Obama B numéro 1 en Mboka le président Fachi mais le quoi président Zaki na mamba propagande nini si la moyen ça nini akende kuna ezate ils ont un pouvoir mususu azali susu au sommet comprendre ou aza première dame honoraire ya Mboka na biso le rôle la président Fachi a occupé nakende pas et pas naï. Je comprends. N'a rien à comparer maman ni maman. Donc comparer nana. Très bien. Mais comment j'ai posé au Nizaki na balangage ya maman Olive. Premier trophée Mboka si la mémé la raille n'habite sur le mur aux ça pas immense Joana. Abisa si la lobby. Aloba langage dans lobby. Boya est belé mais moro kaka azonga. Deuxième langage ndenge moko. Maman Olive a besoin ba comédien ou ya salela, to ba artiste ou ya salela, ba reconnaître pe bola munaye, ba sala rapper et tout, ba pesa pe merci. Wana zana no un otunyo son avis. Moni maman Olive Lembe Kabila azali mutu azana maina makila azalaka dans ba posa au pébiso tozara nango sauf que mité meza différent soki mutu nyonso saleli au bolamu arose la retourner ti ata merci OK voilà ata merci mais soki obimi ingrat ou ingrate et ça la pas si makasi et tant que baïma et dérangera fort voilà pourquoi mon amutu a eu la décision Moutoyo a représenté Batou déjà et belé mais à la qui ingratitude mon boy si kana sani na fina ta on so côté wana vous comprenez
wana na muta mutema mususu mais ce que tozui mutema ya mama ni mama olia sala bongo a été bazaka kabana parmi banango ba reconnaissant baza ba reconnaissant pe bazali mais lokola za mama ana motema do ya motema ya Kongo mubimba na kati na ye yango moni epa na ye différence ezalaka te mais soki mama yoki pasi pourquoi pas asala nini ala kisangwa manifester en pe vous comprenez maman ko chata moi non yo nzambe nanga mais il faut pas et continuer il faut faire très attention parce que eza place na ba loi ya karma eza place oyo ya tamusu na ba freinage vous comprenez au mona boye tamusu o sa ba film belé mais mérite ezati comprendre osa makambu boye mais eso simba penza te ko belé mais trophée zoyate eso simba te bilo monde ya ba bongo isimba te pona nini ezana mutu moko boye asala ki bolamu omoni ka osala bolamu oya mona kango oya recommanda ngo ezaka nzamba lula lorsque yosko sali yango le contraire ya o fozongi c'est la mutu directement ko la finite ba bien ga roulage quelque part alekisio tant yo chema junda ok a freiner simbi frein do simbi frein na okoninga na teto bengina na artiste comédie vous avez na maman livre na bino quasiment mon livre lembe kabila première dame honoraire artiste bazapina na maman livre tozalaka na maman livre moko yewa na maman livre lembe kabila honoré o abenga kabiso pa chaque fin de l'année banda ko etonda ka ba famille sepelaka yewana sikoyo tomboki mabe so pays ezana batu bazwa biloko ndenge na ndenge o tamfuna ko cité te pona o dévoiler batu mswa batu bazwa biloko ya ndenge na ndenge oyo pena ya kafu batu bazwa bambongo ya danger mais wana mutema na ya salaka na mona na Congo jusqu'à présent tu ka na yi mais peut-être pour me poser en moi, na comédie ba tomboki si la femme thème mabe. Parce que la patronne avait dit on a mais bazu biloko bonne année. Cette année de 2023-2024, maman Olive a remettre ba comédie ata lititi ya mbumalo sauté. Mère sala ka makambu na ndenge na ye mutoko obligé ete. Tango bandaka ngoto zonga, tango banda ngo pour la première fois. Nani yo appelle ça que conseil, nani yo alobaki. Oh, on a preuve. Au babi la patron na mutado ça. Osana preuve. Après ça l'idée. Osana preuve. C'est bien moi ba comédie olo bangout. Zela la patron yo loba. Ngala kina na parler. To vana eto sur la boue, ndeto sur la boue. Ayebi singa. Fâché. Ba comédien. Ba obumanga pamba. Ba mna loba so tel émission ayebi. OK. Non infantilité. Ngaza mutute ya roya le kana biro sa so ni te ngaya parler direct kuna. Comprendre? Et to solo la loba nga boy. Ba comédien obuma pamba. Na makambo nous omona bat ba okanisa nga na sala la liste. Batu ba okanisa ki nga mutu na yebisa ka mère ke boye. OK ngaya batu te nga na yebisa na pourquoi ba sala bongo? Bakwana batu moko mitema ya soso bazela mutu na mutu na tanaye mutu ape ba comédien belé ba kobenga biso na mbala maote to sola bongo parce que mutu yemo ayebisinga ki ya sala ka bongo te yo tango za ko yebisanga ze oh yema ko mukolo nzoto ngana yoka ya mukolo nzoto to na yoka nani ndoko sa te et puis na yebeli kuna mère abenga omoni ba biso net biso ba fâché soki to koma ba pembeni ya mama ni mama eza po mère ye moko atinda benga mwana boy ba garçon belo ba rakuna ba siba kenda parce que exemple moko ya ngwana avec reconnaissance s'il vous plaît tenga tunyo ba garçon belo ba rakuna atiki ne bango arepona ne ka fâché pour faire appeler la minda wa danger. Si on a filmé maintenant, nous avons kota kututé. Film maintenant, nous avons kota té. Tout ça, l'analyse simple, comprendre. Film maintenant, on a kota té. Mais place au Karandé, c'est le président Sebengi. Mbouenge Kobima. Biloko. Bah bien fâché. On ne doit pas bien arrêter un film. Vraiment. Ou yo peut imaginer on Dorcas Boloko. Tu as raison. Il a été. Il y a un naïf. So naïf ça va tout bien. So naïf. Odeti. Mais remettre ma biloko parce que ça m'a moulu voir comédie. Peut-être maman là na bangoté.
Ngana bien ngote ngai na monaki na vandi boye téléphone est sonné ba tout na numéro o ezaka numéro ya money ya quoi Orange Money nabi na surtout ki boye pia il y a 4 mois Mama Zozo Mama Zozo mais on a danger mais Rwanda na biso que Nathalie c'est 2 personnes téléphone pour nous va chiffre bien est-ce que maman na omone ça vrai tout ça faux vraiment na la kizi itana na yo lo banano o pe kuna zo atali oh yango ah bon oh Mazozo batanga arane puissante boy il n'est pas sûr mais non franchement puissance ya ko sa ba jeter na yo sayo do kasi boloko pourquoi to lo ba montate zo lo bi monta mutu musu ko ba okosi ba on bazi ba on veut $300 bazi ba tsara lo otale na kati tito yoki parce que biloko yoka yo moni na ngoto yebiso ake ngata ona yoki likambe pa mukolo nzoto ayebisi ngaki ba comédie ba manga pamba ngana sala na boité na comprendre que oui en tout cas na pese que réseau pe na sécurité yo oyebi vérité à likambo zala na yo garder bande zala na position na bango lo ba ebité ba loba ka biloba loba et puis oyebi que tout ça la musala ko loba donc biloba lobe zaka to sanga na pe na bato ba biloba loba donc tika ba loba ka bongo siko mutu alobi na ngali kam mukolo nzoto ngana kende koyoka intermédiaire ici mbate so yo moni na otu na oye ba biloko na ki oyoka ki o sala ki boye sala ki bozungi ti za na preuve tangible bongo ya omoni nga makambo na yebite na mona ta couleur asaki te na moni lo te na emambo te na bi na na disco tala niveau moni bilo abongo koza e koza ngo pe vérité et quoi ça peut vrai je ne suis pas là pour na boya makambo batu non nga na za contre mututé ba comédien nyonso presque nyonso bandeko nanga à part gande au moins satindelanga maloba ke na pesa ke mbote te so ya kutinga na film ya sa nini abaluka azongi kaka ndeye mais reste na za problème na mutu pe to beba na peti asta koleko na ebite oh mutu ndenga miswaka yebi ndenga miswaka ti to la to va no bo Dorcas boloko ko ta Dorcas elote na leke wana katsa mutema mais ce qu'on a battu à Anchor, pour comment on va n'habiter c'est comme yo miswa que yo le king poani. Voilà au dindo kit. Question mon rabito clôturer dans cette émission. Aux artistes, aux les dans le monde de l'artiste wana. Yebi se bisona to bimano na ba ngambo wana. Dina na Sarah bazariana l'équipe propre. Na yebité. Au fréquente ba monter. Ti na tourné une fois et pas Dinana, mais la personne qui m'avait appelé c'était Adana Fendi. Fendi Bakajika, aux la Belgique. Donc bangonde batu babenganga et na kena na tourna na ba Duce ours blanc et voilà. Koyeba makamba batu ki bazabu là je sais pas. Na habité. Mais vent ouais bon webi ba ouais la mbalo webi. Ti na mamba na te. Dina na balate. Donc kasi boloko ko. Moni ne naza awa. Moni ne naza awa. Na ke ce site benginga na ke ko tourner. Moni ti si la bisalo na ko vanda te na lobaki. Na yebi si la à 100% de naza. C'est na ko mi liboma. Zo bon, na yebi à 100% de na yebi makamuna o sala te ni te. Po nga na yebi na mukuse zaka ke ndeko nanga mwasi ser nanga ça la cop n'est bien balela et mokilela et vous comprendre na il s'est limité ou on a bien na film na ke na tourner après singa mbwengi na zongi makambo etali wana na yebi na te vous comprendre parce que place on na kenda une fois na appel pe ya yemo côté na appel ya ba masa nanga vous comprendre nde ba benga ta musu ne pas monanga kuna asutuka kaki amoninga vous comprendre on est avant ba vent comprendre. C'était ça. Siko une fois quand nakenda bongo ale na yebi makamba batumbala moko nakendaki étant que démon de contrôle to ndeni. Vraiment. Zomo tant pe nakenda na SB na ke de te tourner d'ailleurs kuna masola ba te beta mahate. Aussi solo. Ben oui. Autant on isko bana on ndeni. Autant nani na pinamu. Si la bisalo azara le roi maman lève lembe.
soki pembeni na ye il faut yenda bando solution yo bando solution bon nde siko wana na sens ni wana na obi côté maman livre siko na sila bisalo soki afungoli matongi ndo otonga siko ya fungula matongi to otonga de karara matongi o bana ono ndeni donc so ye tournage ala ota c'est maman na YouTube moi so a informé toi informé vraiment et l'autre sans indice je te dis so on se retrouver kuna o yo mo mona que oh boyende nini SB yango yango tom so ko kanza be oh na SB to na cette confusion ko bat ba ko kanza be so ba kutani wana ezala ka pena kendene bongo kendaki na bien boye te beta makate beta makate no on a même si ya pesa ne ka ambiance na donc bon voilà merci beaucoup Fâché Kalombo Nazio temps ébélé en tout cas nous sommes arrivés à la fin et mon ayo na ba fanatique na yo ba balandi yo pesipi ba bote na yo to clôturer mbote na ba ndeko nyonso yo bolandi biso et puis ba bonne année na batu nyonso bolingaka Fâché Kalombo surtout na ba fan yo bolingaka disusu Fâché Kalombo makasi les anges adorables les abakouk na pesi bino mbote pe na batu nyonso oyo ya mokili ba bonne année na bino kolo akomisi biso to pesa ega merci et na dédié émission oyo pa ya Mama Zozo na Inde. Ah non la prêtresse mère force vendi wana ya blague ici tranquille mère atini ya 4 mois tu yo fou d'aller ba dulsu ba là yo fou d'aller au $400 c'est ko 4 mois suka ko c'est que leki na bisa yo mère Mama Zozo ngonde Mama Zozo ande boye vraiment tanga na bengizuma tumbaye na pale Mama Zozo bino botanga c'est bino ba dorkas boloko kona ba miss lolo bo amité mama be to pesa bo le gaga Mama Zozo bolieki te wala ndo vande na komona Mama Zozo na la ye moko kaka ye moko bo de belete Mama Zozo tika kusangisa ke na batu te vraiment uzare foto ngela na batu te isko yo wala ke yo na tena bi si la o po koya et apasi ye monte ke bato ba ça shit libre ba mo ba shit libre si la on va shit libre déjà il y a dans la carte shit libre déjà donc bando qui va ça fallo ba que si la on rejoindre nga tam sous terme mot approprié pour nande ya mwana on rejoindre nga donc ozomona que si la ya pas si quoi quand on talida encore Mama Zozo ye mo wana force aboui siko na yebi na force ya ba mama limbizité na yebi force ba mama musu botanga ka wana te mama cité siko yo na yebi président Yoshua a wana sous grande puissance donc oui c'est tout à fait normal ici la bouille merci beaucoup Fâché Kalombo merci na batutu donc et puis boss Adolphe Kitoko ya tikarangate yekuta zelate na benga ote boss ya ndenge ni fin de l'année en outil donc ya ranga na mutu nde maman livre mama ni mama na biso na mutu ke ba na nga fo ba fêter chaque fin de l'année ndenge pe boss on assiste le patron du café on assiste de Liège Kwenti Kwetongosa ndenge zalaka abelelaki makambwe ayi ana bona ne na yo boss kande to sola ki makambo yo kende donc j'ai kitoko voilà bonne année na batutu merci beaucoup Fâché Kalombo merci à Roméo merci na batutu bolandi biso to lingi bino mingi abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo likez to kutana bino à la prochaine bye bye